Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nandenge vous avez belé kola na magazine ya mokola lelo KNB na bino bolingaka mingi e bandi. C'est important pour la moto koyebelo koko sala na mokolo pe na air précise. Et pourtant bakino mingi bara na culture agenda te. Boyo ka point de vue na bango na problématique oyo. Kin et l'équipe partout, lelo magazine abino KNB tozali awa na bon marché pour to solana bakinois na likambo Italie agenda ceux qui bakinois bazala na culture ya kosala agenda boyo ka bakinois ndenge ba réagir. Il y a horoscope. Azo vivre par hasard. Netilelo. Dès avant de bona zela que non, so moi chi de comme on a bête. Ce qu'on son a tracé en agenda. Et simbate. Il faut nazala kaboye, masa ko bimelangai, o masa tupanga boye, tupangi na kepe na réussir. Musupa ko zanga kuna na continuer tout comme on a se retrouver na butu, moi quelque chose na poche. Parce que on a tongo avec des problèmes dans mutu. Vous comprenez? On a tongo ana makambo ebele soit parler banini et tout. Donc c'est normal abo ça n'a pas qu'il y a un rendez-vous quelconque. Et ça bon un peu. Mais à ce qui concerne culture wana to s'adapter n'a pas vraiment penda. Pour les lots mo ya mindele. Donc les lots mo eza culture na bisoté c'est normal. Biso bakinois awa na Kinshasa toza vraiment na culture ya agenda te. Ok, agenda est nécessaire mutu. Il faut oser un agenda bon. Biso aloka peut te vivre na biso et te vivre na par hasard. Oyebite okosala nini, okobimisa nini. Oyebi yango te yango na moya kozala na agenda ezate. Ok, agenda est nécessaire mutu faut oser un agenda oyebi ke lelo na kosala boye na kokende pa ya mutu boye na kosala tel likambo. Obiso vraiment culture wana eza nango te poto vivaka na hasard culture wana tozala nango ezalaka bi okoki osalaki likambo moko boye omoni soko okomaki yango okoki kose rappeler bon okomaki na ote mwa likambo ngo pe eleki nango ndenge wana événement mosusu faut kokomaka na agenda ezalaka malamu. Kolamba biloko ya mboka ezali moko ya point fort ya chaque tribu. De remarquer que ba jeune fille kinoise mingi ba ba kolamba biloko mboka te. KNB Kinshasa l'équipe partout lelo to sali constat que ba jeune fille ebele ba ba susu kolamba te surtout biloko mboka. Ba jeune fille te faute ba maman na bango. Maman ozana mwana mwasi. Ufaye ba cuisine ndenge maman olamba. Ndenge maman sala maman azolakisa mwana. Mais ba maman mbolo yo ban bakoma sera bimi akipakate ala coup soit dans la base kolata maman zo kipete ake abimi olola ka mwana maman oyo pipili ba chaka boy oyo ba yebo boy on njumo te maman bazo sala erreur bazo conduire bana wana mabe ba maman mosusu akombenga mwana maman mwana ya keno la maboyo mwana mutuli yenge. En fait ba jeune fille ce baby kolamba te ces derniers temps ba faute les apé à ba parents au fur et à mesure toza trop na ba bon nda les filles n'arrivent plus à faire quelque chose. Bon nazo lamba, bon nazo sala nyonso et elle ne fait rien. Yango bazo ba ko lamba te. Alors c'est quelque chose qui est vraiment très mauvais pour les filles. Bien sûr que tozaki na ba misala mais maman abisa zaki chaque samedi. Tant on lamba biso nyonso toza wana on apprend à préparer ensemble na ye. Et ça faut ba parents parce que tant que parents il faut obliger moi na aye ba eloko wana parce que l'habitant en keliba la sonyeza ya yo. Alors hier ozane lokote. Alors biba maman mtu bala extra bana kolamba. Bala ba jeune fille musu anda ba libala ayebine ba lamba te. Ayebinde ba osomela mobile bilo malewa. Ayebinde ba tuta pondu te, ayebinde ba lamba légumes te et comme bilo malewa ma desu makasi yangwa opesa conseil pe ba jeune fille ba olamba. Ba
bawela kaka tie talent abimi mais tant kolamba ezalaka su te. Ah oui, en tant que mobali avant bala esengeli azala tout d'abord formé soki aza formé te comme c'est akolamba peut-être akomana na mboka na bango te ayebi nde biloko balambaka te po baparent ya mobali ya mwana mwasi baforme mwana na bango au départ par rapport ya cuisine oyo akolamba mpe ekolo ya akei. KNB Kinshasa l'équipe partout on a beaucoup kolanda avis ya ba maman pe ya ba papa ndenge balobi par rapport ya sujet la biso KNB tokoki koloba juste na ba jeune fille to ça l'effort ya koyeba kolamba soki maman zo la kisa kolamba tia mi pesa makanisi pe nzoto pe maele nyonso wana pona plus tard to zo ba problème te na libala na biso. Ba maman ebimi na Kinshasa ya ndenge na ndenge micro ya KNB tunaki ba maman commerçante ba yebisa biso ceux qui source inspiration ya ba kombo maputa wana eutaka wapi. Kine l'équipe partout KNB kiti lelo na marché ba oba na beach ngobila kotuna ba maman ba kombo ba pesaka na bilamba bazwaka yango awa biso moko so liputa wana to sepe na mingi to créer kombo na biso to pesi. Tozoake pas mututé. Bon, surtout wenzo ndeza baoba ngam na pesa ba kombo. Do na fandika boyelo kwa na mutu mayele idée ye na pesi kombo. O elambo to benga ngoboy e pesa mipe. Apesa sukali boule propre lié boizali afini ko ezali renaissance eza. Lokola bilamba msusu oyo babengaka lokola bakanga lupangu ba table ronde eza bilamba ba mama balataka ba boma libala ba si province eza bilamba ba mama balataka na Hollande biso to yaki kokuta. Bon, le roi biso to yena sima bilama msuto tia ngo kombo à propos ya musicien. Tanto to moni ke titre njembo ko kata fumbo. To zumwe lamba wana to sali yango to tiango wana komo otekama. Soki pe ba série moto sengene lamba mo fait de l'amour. Kaka bongo. Le roi mikolo kwa oyo ezaka liboso nani musicien o Myriam Makeba. Tant que moni fabricant pas sali ya mado na e alataki pe lamba o ale e komika ka ya mado. En tout cas ba bilamba mingi ba kombo to yeko kutango o ba mama na biso ya kala basaki ko lata en tout cas presque bilamba wana nde yango ezongi yango ba kombo wana to kuti mais na mwa ndambo biso moko pe to ye na tango na biso to pesi pe mwa ba kombo mingi eza o to kuti na tanga ba mama na biso Phoenix oyo ba mama balataki yango to kuti yango et puis biso pe to continuer kaka na kombo wana ya Phoenix meya pe to kuti yango et si la ki meye lisusu mais to continuer kaka na kombo wana ya meya parce que ezaka ka même dessin o ba répéter o ezali zeke pe ezali elamba ba mama na biso balata ki kala biso to kuti yango et puis to lati pe to pesika kombo zeke. Docteur Dieudonné Ngoyi a expliqué le danger du diabète pour la mise. D'abord, c'est difficile de l'éviter parce qu'après un certain nombre d'années, on développe toujours une rétinopathie diabétique. Le problème, c'est de surveiller, de traiter, de contrôler le diabète. Quand on le contrôle, on arrive à maîtriser les différentes complications qui peuvent survenir. Il faudra soigner la glycémie, la maintenir dans les normes et par la suite juguler tous les autres facteurs systémiques. Mais on ne peut pas échapper à la rétinopathie diabétique parce que après 20 ans de diabète, vous développez la rétinopathie diabétique. Mais certaines personnes développent la rétinopathie diabétique un peu plus tôt. Lorsque, comme ça arrive malheureusement ici chez nous, le malade ne suit pas le régime, ne prend pas son traitement comme il faut, il ne suit pas les recommandations du médecin, à ce moment-là, la rétinopathie diabétique, comme c'est le cas que ces jours-ci, la plupart des malades que je vois, ils ont 3 ans ou 4 ans, 5 ans de diabète, mais ils ont développé déjà des complications énormes. Et à ce moment-là, il est très difficile de récupérer la vue lorsque les lésions sont très avancées.
Malheureusement, nos gens, quand vous lui dites que ça ne sert plus à rien, on ne sait plus rien faire, la chirurgie qu'on peut vous apporter, vous demande toujours, bon, je veux aller, est-ce que si je vais ailleurs ou si je... Ailleurs, c'est dans les mêmes conditions que nous faisons cette chirurgie, dans les mêmes conditions que nous prenons en charge nos patients. Monsieur Sylvain Kadima, il y a état civil, il y a maison communale à limiter, a expliqué l'importance, il y a enregistrement, il y a 90 jours après naissance na bango. eza kuja cher eza na bien mais pour na mo eza charge ko longo mwana ndako ti ko na commune ko enregistrer eza charge pour na zamba kabela ba occupation ze beli na ko sana ndako ngana yebi ke ezali important il faut ko ya ko komisa mwana awe pa l'état po ba papier wana soki okomisi mwana ekosalisa mwana ti akokoma mukolo soko gardango bien akoza na problème te na hôpital ezali ba pesa certificat de naissance pona mwana mais état civil eza document très important pour relaxer que moi na botami l'état est billet aux mona parce que ce que enregistré avant 90 jours l'air que moi soit qui ne soit kutambulo bien nini il faut que na parquet basa le jugement supplétif ce qui totali na kati ya mibeko ya mboka na code de la famille na article 116 liboso ezalaki ete soki mwana botami il faut 30 jours pour baya ko komisa mwana na bureau à l'état mais to constataki que ba pareil belé baza ko respecter délai wana te nga ba konzi ya mboka ba jugaki utile ya ko bakisa mikolo po ete bane belé o baza ko komama te bazwa occasion ba komama na ba bureau à l'état yango monite baba kisaki 90 jours mukanda pe to kopesa ba parents eza gratuit donc on fout le côté mais soko lekisi mibeko o lekisi mikolo o komi hors délai o koya le sous directement na bureau à l'état te to yamba yote to kotinda on na tribunal o que no luka mukanda o babengi jugement supplétif jugement on a pe ba juge ba ko sala yango gratuitement te o kofuta mbongo. Rédaction et Kanbesa Ebino constat selon lequel christianisme est comme dominé ma casse silicolo ya coutume. Moi c'est Sengela Bala, mobali okokoza moi c'était sans que opesaye opesa dot. Or na coutume dot eza exigé avoza mwana batu fo bala. Par là tout le monde a coutume eza mabete. Mais coutume comme aka mabe soke et sengi biso to sa likambo eza na volonté ya Nzambe te. Par exemple, il y a d'autres coutumes, avant moi ça salabé, faut boper ça, bobo masoso bo salabé. Or Bible c'est surtout c'est confié quand Nzambe. Par là coutume comme ma mais en soi ils a ma bête sur les autres cadré na volonté Nzambe. Coutume ponanga eza kindokité. Coutume ponanga ezali ba valeur comme je disais, ba valeur ancienne. Donc ba valeur ancestrale. Yango na to bengi coutume. Eza na ba paramètres belé, toza na social na kati tous na côté médical donc il y a un paramètre na witi koloba tous à lokola tangawis eza nango en vigueur mais peut-être ba dose to ba nini ko koleka wana ko critiquer mais biloko mususu eza nango bien ce n'est pas la coutume lokola na mariage eza nango na kindoki moko na katité par exemple ce ba lobia tata moi ça sengela mbapo eza boye donc eloko mususu eza lokola dot ba nini eza symbole yangwana etikali donc eza nango biloko moko batu bazo considérer ngo lokola kindoki lelo te eza sorcellerie nazoyeba te coutume ezali ça existe mais pas nanga ça ne me dit rien mais tozaka ko respecter ka ba nini eza na kati ya coutume wana mais vraiment na kota na kati nango te ngana za nanga mise à part na za servante bon so na l'insuli kama coutume na sala de chef à la fois c'est pas bon de toutes les façons mariage coutume ezali nango mais soki nanga na minute esengele ba changer ngo kombo kasi kombo to boyi coutume bon to tinga magana coutume côté positif ezali coutume eza mabete coutume eza pe loko ya bien pour ceux qui to négliger notre coutume to tche to s'attacher mingi na bonzambe alors tozo sala moi bobunga ni muke pourquoi il y a na coutume eza biloko yo fallait tozwa o mususu pe ya ko boye ezali
net ezalaka o coutume bolandi côté ya kobala net mwana boye ya ndeko boye net obenga titule wana nde mabe mais na bonzambe eza eloko ya malamu po epekisami na bongo wana aza ndeko na yo mais eza biloko mosusu na coutume esengi ke il faut to respecter yango alors soki toboyi catégoriquement coutume tokangami kaka na bonzambe en tout cas eza malamu te faut totala oyo ya malamu eza na coutume oyo ya malamu eza na bonzambe tosangisi yango nde toyebi ndenge nini nako. Bolandi réaction à Bakinois par rapport à l'influence du christianisme sur la coutume. C'est vrai, balobi coutume et zaka kamabete, mais il y a des parties négatives dans la coutume. Oh, il faut tout ça l'effort, il y a qu'au bannir, mais oh, il y a malamu, to meka ko garder pour to continuer, ko garder ba valeur na biso. Kinshasa et l'équipe partout. makambo ezosalema na bareseau sociaux ezokamwisa mpenza okomona mutu a publié communiqué nécrologique na page Facebook pe bato baeme yango ezalaka nini o en principe tant on batie photo nae il faut qu'on pesa faut publier message moko o ezokende na sens ya mawa pour consoler la famille mais malheureusement ceux qui ne savent pas généralement batiaka message j'aime. Bon, je ne sais pas si moi Batiaka parce que pour dire que hasard de cœur avec cette famille ou Batiaka j'aime tout simplement par ignorance, il ne connaît pas, ça veut dire quoi? Tout simplement par ignorance de Bassala. Parce que j'aime quand on lobby, ok, ça signifie que j'ai apprécié, na sepeli par exemple, na sepeli, na ebemi. Or, ils ont un message au koko sepelate, mutatie bongo azozela opesa. Bah mon ayo ya consolation par exemple ou au pesa moi point de vue par rapport à Mouto et Baki peut-être nous avons perdu une maman ou une sœur ou un papa généralement ils ont la naissance ou pour nangai ya vie nangai je peux pas cliquer j'aime parce que pour nangai pour moni muta a publié peut-être à Koufeli boina boé au contraire on a recommandé pour lui souhaiter mes condoléances pendant que batunso au bapika j'aime peut-être il n'a pas compris ou il n'a pas bien lu dans un soupe un sentiment à cliquer j'aime mais de toute façon ce n'est pas vraiment ça ou bien à aimer peut-être on a publié au commentaire à CP nango en même temps à souhaiter mes condoléances après ça. Cliquer j'aime ça veut dire oui utilité à j'aime en athée. J'aime ça veut dire que j'apprécie et d'ailleurs même il y a même école moko boy mama et salaboy. Alors ça veut dire que yoko lobate que non j'aime, non, c'est impossible. Motoazana Matanga. Webi Facebook, c'est un courant nouveau. Chaque chose est faite dans l'apprentissage. Ce qui au yébité, il est mieux d'abord au apprendre ou encore au tuna. Nama o baebi que o ingolo banini. On a peine à comprendre so balinga osa bongo poani. Je sais pas si vous êtes déjà habitué na allure que ba ema juste ka ba photo. Il y a un an continuer toujours à lire que problème mutuazana ngo aimer au lieu au présenter mes condoléances na yo aimer quand même mutuana pe au CP la ngo te au aimer ce que aimer c'est au CP que mutuana za matango CP na pas sinaye c'est mieux au présenter mes condoléances non ce que loba mingi to bika juste mes condoléances c'est tout bolandi bino moko ndenge bakinoa ba réagir biso na ka beto koloba boy. Avant ya ko cliquer j'aime na publication songolo na Facebook, il faut comprendre na nous sens na yango. Keba okoya ko sepela na mawa ya baninga. Kin et l'équipe partout. Secrétaire général de la communauté islamique au Congo, Idriss Katenda, a passé historique ya islam au Congo. Na Congo, na nzela mibale. Ekoti na est na epe ekoti na ouest banzela différent na ouest oyebi lere baza kosalela biso nzela to chemin de fer oyo euti na Kinshasa ekeiti na Matadi ekei kuna pona ko relier oyebi nini lere Léopold aza kozwa Congo na biso alobi sans moyen de communication sa banzela Congo na biso valeur nango ekokaki ata 1 franc te ata centime moko te yango babandaki musala ya kotonga banzela surtout kokotisa kofongola Congo na biso na océan siko pona kosala musala wana chemin de fer esengelaki main d'œuvre bato ya kosala musala wana yango na époque wana
bakende ko recruter bato na ba pays de l'Afrique de l'Ouest ezala Sénégal na ba pays mosusu nde bayaka wana nde ba musulman ya liboso bakotaka na Congo côté ya Ouest omoni ke wana bazali ba musulman basi bayamba à partir ya mboka na bango bamboka na bango baye awa pona kosala musala lokola pe bazalaki déjà basi bayambi islam il fallait ba pratiquer islam ba oyo wana nde batongelaka biso ba mosquée mibale oyo ya yambo awa na Kinshasa mosquée ya Usoke avenue Usoke na mosquée ya avenue ya Sitas lere bango bakoti ba mususu babali awa ba mususu bakoti na contact na nzela ya musala bakoti en contact na ba congolais mususu pe baye kokota islam tala nzela ya liboso oyo islam eye kokota na Congo aporo ya liboso ezali biso kondima na biso ezali ke nzambe aza moko parce que d'abord l'islam c'est une religion même si par la suite c'est une pratique ya vie donc un seul Dieu sans lui associer qui que ce soit parce que Dieu n'a pas besoin ya ko s'associer ni na mutu ni na nani ye moko akoki na nyonso et ça c'est reconnu par toutes les religions monothéistes wana nde sens ya monothéisme pur biso tolobinzi Dieu aza ye moko nzambe aza ye moko. Voilà bandeko boti kolanda ndenge nini Mese Idriss Katenda Oazali Bongo secrétaire général ya Komiko et pas ba musulman ndenge a expliqué biso historique na bango pe apport oyo ba musulman baya nango awa na kati ya RDC Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya préparatif ya chaîne 2016 Léopard baza ko s'entraîner na stade de Martyr biso kanbe tozalaki wana. Ça bien qui est bien. La préparation elle est bien. Tout travail ton pour aussi séance à temps on a 16h surtout aller tout s'entraîner. Donc séance n'est pas normal. Donc ambiance c'est normal hein. Maman ça peut ba mazembe ba yaki tozaki ndambu maintenant siko baninga ba yaki tozan ensemble en tout cas dans l'ensemble il est normal. Ambiance c'est bien kitoko biso nyonso do bolingo ali na katako. Yo peneza likona ba confiance à la science de ça tout le monde qui est niveau en top. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. On a montonyo soye, pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoki ya kokenda kelasi kosunga bana. René Lokwa, président ya groupe Mabele Elisi, a expliqué ndenge musique na ye etikali traditionnelle au-delà ya utilisation ya instruments musicaux modernes. Évoluer musique folklorique ezana na deka ezaka mususu tobenga o ballet ballet eza ndenge nini omona mingi ka ba instrumental ya bokoko omona mbonda omona ngongi omona biloko babenga likolokole moko friti na biso na bokoko et puis wana babenga o ballet et puis lelo musique oyo biso tozobeta ya folklore lelo o Mabele Elisi même temps tozana ye omoni tokoma ko utiliser mingi ba instrument parce que akoma abeta un peu modernisé vous comprenez akoma ko chape musique moderne mais so landi pe bien tozosonga mingi ka kimboka parce que toyimaka mingi kana kimboka okuta tobeta ba instrumental mais mona bilamba na biso tolati ba rafia est-ce que so commande tozolata mingi ba poso nyama donc tozosonga toujours mais tozo utiliser ngo pona efaciliter ka bisotage donc na comprendre que déjà quand moi moderniser mais mingi tozonga kana bokoko moni instrument tobeta kana instrument parce que omoni mingi tokoma beta musique na biso mingi Mabele Elisi comme international parce que so tali même neta ko beta omona lokole zana oba toujours bambona bokoko et puis omona même habillement na biso to kito pète penya identité ya folklorique ti na spectacle na biso omona to doser ba instrument to komi to utiliser ka mbonda biloko penya bokoko wana ona bengo spectacle omona to bina to lati ba rafia ni instrumental la mundele lela ona ka biloko na biso bokoko beti to kito sa spectacle ti so to sisi soto comme na tamongo to pema nder moko to kito utiliser oche micro na mbonda moko chepe micro na lokole moko fa ndenge micro za boche ilolo beti voilà pour que faciliter bisotage mama binaka malendo dikama mwasi na mobali ba bomani iyaka mama iyaka
Binomo botukola na président René Lokwa ya groupe Mabele Lys International ndenga expliquer na micro à Kanbe par rapport à la musique na bango. Alors binomo retenir que groupe Mabele Lys ezaka na musique folklorique malgré tout et quand ici instrument guitare synthé na masolongo mais bazaka ka groupe folklorique parce que bazo utiliser biloko nyoso o basala la kana musique ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Merci bozala ke belé kolanda magazine mokola lelo Kanba lelo tokomi na suka to présenter kiango na avenue Mutombo Kachi na commune Gombe. Kin et l'équipe